au mona maman mususu aye azotie la même bonne na ba sous-vêtement papa ba pesio opportunité ba balio okomi nambetu bon na biloko kolia bon na bilamba bon na bon kuta yebi même chambre na bino ndenge zalaka bongo yo ero zaka na musala ozwi retard ya changu ndenge changu ezalaka vraiment changu côté ba ni Nice wana ndenge zalaka penda changu côté ba Nice wana embouteillage bon ça kota ki na chambre mais ma gode robeta mapenda ke no oyebe retard penda ke na basi batalaki mbetu eloko ekangaka libala ezananu makusa Erio mobali makusana yo ayebi guna ngote azolia azolembola sani ya bonne mais biso mibali to kwa ba bébé mama apesa ka responsabilité na na bonté bon azana tâche oyo yazwa kanandako bon azana tâche oyo ya limite ke bon ko sala boy asali boy mama biloko ya kolia papa koki kolia kaka na maboko ya bonté. Balandia chaîne Nabiso 1G4 Cadence TV, il y a les boss, le grand visionnaire Pati Libondas H mon pépé. Na pesi bino mbote partout dans le monde entier bisano subozali kolanda biso ngai Nelly Mazela banungisa maze toujours mwana mateta tongo nazana bino na rubrique na biso j'ai compris la vie bolingweza wapi bolingweza biso to lingana te to zakaka ke o muninga salinga boy o asalinga boy bolingweza te to kende te to longa te toza na rubrique na biso j'ai compris la vie bolingweza pito lobela lelo la patronne a donné toute sa responsabilité à sa bonne patronne yo zwa di responsabilité non nyonso ya ndako otika na bonne na yo na yambi ba invité na nga toza na bango toujours ya 1G4 Cadence TV na mopanzi na nga na yambi mama toujours mama Sandra la sagesse yeyo yemei moko ya 1G4 nde makambo somo na mopanzi na nga papa système kolo les stratèges toujours balobi les stratèges toujours balobi impact ya rosaranate sans tout Thomas buka mona buka kwikila deux fois te somo lelo na ta chaîne na biso 1G4 tozo solo la auto sala analyse lelo ezali la patronne a donné toute sa responsabilité à sa bonne à 100%. Papa nanga jise to bandina na yo patron atika nyonso ya ndaku na tellement ka sala kana te kana e azwa responsabilité nyonso apesa na bonne na e pona yo papa olobi nini na patron eh mama tala ndenge ngo kabalibala vraiment ngo kabalibala kaka boy vraiment atika nyonso yo babalaki yo sozo sala ita po papa pesi yo nzela po bala apesi yo nzela po bala na ebisa bino soko bali mobali akomi maître ya makamu nyonso likolo na yo soka lobi na yo keno okosala te soka pesi yo nzela osala eza te keno po ozwa baresponsabilité nyonso oyo okoki kosala mpo na ye obwaka yango erreur ya munene. Même Koutou, maman Soumino na biso première dame ya la ministre et première ministre na biso. Na yebi que non a respecter la mobile na ye, a zoara soin ya mobile na ye. Aye ba même ko sukola sengle mobile na ye. Bongo yo. Ya zwana ba. Nzete ko kauka. Nyonso opesi epai ya bonne na yo vraiment. Kasi ozo kabalibala na yo sans le savoir. Kolamba. Or eloko ekangaka libala ezananu makusa Erio mobali makusa na yo ayebi guna ngote azolia azolembola sani ya bonne mais biso mibali to kwa ba bébé tozo bisa bino ba vérité nga jise makolo na panzaka nteke na lo ba vérité nazo bisa yo la vérité biso mibali tozala kwa ba bébé même to kokisi ba 80 ans to lingara ba bonde la biso bébé toujours alors yo sikoyo ba pesi yo opportunité ba bali yo okomi nambetu bon na biloko kolia bon na bilamba bon na bon kuta yebi même chambre na bino ndenge zalaka bongo yo ero zaka na musala ozwi retard ya changu ndenge changu ezalaka vraiment changu côté ba Nice wana ndenge zalaka penda changu côté ba Nice wana embouteillage bon ça kota ki na chambre
mais magode robeta mapenda ke non oye pe retard penda ke na basi batalaki mbetu alors bozala mayele bapesaka ba nyoste et pas ya ba bonne. C'est ça. Maman Sandra pona yo mama. Maman aoya te kaka na ye. Ba maman sou vraiment ba félicitations te kaka 4 heures sa bimi na ye ake luka. Mais souci te que natika ki mobali natika ki ndaku nanga nazonga ta air oyo na ke bongisa mama Sarah loba na mama ba te ki o bazolanda biso na chaîne na biso 1G4 Cadence TV. Merci balandi nyonso o bazolanda biso na kati ya chaîne na biso ya 1J4 Cadence TV. En tout cas bozwa bakiti bo vanda to lobela likambo. Oh mama en tout cas toyeba ko changer. Mama apesaka responsabilité na ye na bonté. Bon naza na tâche oyo yazwa kanandako. Bon aza na tâche oyo ya limite ke bon akosala boye asali boye. Mama biloko ya kolia papa koki kolia kaka na maboko ya bonté. C'est ça. Au cas où oza malade, oui. Nde bon akolia na maboko ya papa kolia na maboko ya bonne. Mais maman yo oza malade te mususu pa te kakate mama nanga. Mususu kuta te kakate to lo banana avandi na ndako. Nyoso eza ka bonne. Zo biloko papa bonne. Mwasi manzaka milaelo kola nyau. Mama, nini okosokola nzoto penza na manzaka wana. Totika kobimisa mibali na biso moko. Biso moko tozokaba bango parce que tozoyeba rôle na biso te na kati ya ndako. Mama il faut zwa rôle na yo na kati ya ndako. Oyeba rôle na yo eza nini? Rôle ya bonne ezali nini? En tout cas ba mama langa place zwami bino oyo bozolanda nga 1J4 tolingaka bino mingi. Tofongoli chaîne oyo pona kotalisa bino ba makambo ebele. Eza te ke bino boleki biso ou bien biso toleki bino te. Biso toleki bino te, bino pe boleki biso te. Eza ke lokola toza ba journaliste tozo talisa bino moi muke o toyebi la kati ya lisanga ya 1J4. En tout cas ba mama to changer. Alors na kati yo lobi surtout ba mama o batekaka. Ba mama o batekaka. Vraiment bino vraiment bolembisa ngai. Oko uta wenzi oye na poko wana. Tellement okoma kaka na esprit ya mbongo kaka obosani mobali nyonso pese bon asalelaka et puis pour sukula kitoko okosukula pe bien te ozwi kaka mabol moko ale ofungoli kaka obwaki kaka mai bo po yebi ke non papa ko senga mais eba ko senga pe na ba air moko bo ozomona komi lo bembe dula olembi ko lemba en tout cas vraiment pas sur wap mobali azosala makambo kuna ye moko azokopotana nyonso bisengo ye moko bilengi ye moko pasi ye moko atombolo lokolo boy ye moko asala boy yo moko yo bandola la kiloko ebembe vraiment est-ce que ça va vraiment OK bolingo bakabulaka yango on comprend bolingo bakabula yango tchepe na 50-50 et puis bosali makambo bebeti 100%. C'est ça. Mais mobali banda tchaki 100% ye moko yo za lokolo ebembe po mobali kaka po akotaki donc na libulu manzengele po kaka asala kaka oyo amoni ngaku na conseil kutu ba yaya to ba mibali bakena bango ba tata savant et ça la kutu moi bien. En tout cas vraiment ba bonne ba teza mabete kozana na bonne nda kwa jise makolo eza mabete mais toyeba nini oyo tozopesa responsabilité na ba bonne na biso. C'est ça. Bien sûr oza maman ozo melisa ta musumo si bazo melisa naza fatigué mais yeba ke oyo eza ya mobali nanga vraiment ezaka pona nga moko. Eza pona nga moko mama mususu mama Sarah. Mama mususu aza même si aboti akomisi pe ba jeune fille po biso de to komisi na ba jeune fille to loba pe boni donc ye jeune fille malamu kutatiane manzaka bimia keme kapinyo sa tiki na jeune na bonne na jeune fille yake na ye to azui jeune fille kendo tela papa biloko mais siko ba bonne siko ba komo zwa ba privilège na po biso moko tozo pesa ba hein au mona maman mususu aye azotie la même bonne na ba sous-vêtement papa vraiment maman Sarah loba na likambo pona ba bonne en tout cas eza mabete kozwa bonne mais bonne faut azala na limite maman. C'est ça. Bonne il faut azala na limite keba maman bonne akoya ko botolo libala eza na bonne mususu aya ye ko lulu le ondaku
abandi kolulelo ndaku aluleli yo mobali o asaleli yo ndaku wana alobi oui lokola ya neglijaka lokola ya kendaka na ye tika nga lelo na simba bana komi kosala makambo oyo mama osalaka te lobi mama biso totelemia wa basali ya 1G4 po topesa bino toli po lobi bolela te bon lobi bolela te o bona zwi libala na nga te mama bona zwaki libala parce que oselesaki faire ba mama zwa responsabilité na yo zwa responsabilité no en tant que mama telemaka po na ndaku na ye tâche na yo mama kotika na bonne te qui peut chambre ya papa qui peut kolamba ya papa toboite lelo komi 50-50 moi ça zui aske na libanda sali moi makambo mobali ayebo tutanisi oui yango ndezo peso raison te ya kotika laisser aller bona sala parce que yango peso raison te o bando manquer papa ba respect po na ozana ba responsabilité sara na katiete oyebi ke non Zakalara ezali alors Zakalara ezali oyebi ke non ki ndogia mukolo pe ezalaka alors so bapeso ki ndogia mukolo mbala moko komi kizengi voilà alors yango nazo yebisa basi lokola junior foot le tuteur na kati ya Londres les rassembleurs ayebisa inga ke non abi jisa makolo ngai nakoki kolia biloko ya bonne te. Même maman Mbouy Flora, maman Mbouy Flora Nsolwa, Molongani ya honorable Nzuzi Nsolwa. Aibisa inga abi ngai na koki ko pesa bon bibi alambela mobile na ngai te. Alors ya on azolo bakeno bino mibali boyebi keno Zakalara ezali. Lelo ozotikela charge nyonso ya biloko kolia et pas ya bonne. C'est ça. Yebisanga soki bonne azui donc envier ndaku na yo tout est bon là, tout est bon là ndengo lobika na français tout est bon là alors à Monique non atieli au moins voilà azui moi Zakalara atie na kati yo komi kolela bon on peut asukola nzoto ne koleka soki ndenge nini si c'est yo kanon likambo au mona mama tam soza azemi yo kamwasa bazemi basoyi bonne ça no biloko papa kuna na chambre moi ete kende ko bongisa donc bonne yebiti esika papa tiaka ba soutien ba caleçon papa linga ngai mingi ngai o bata maladi balingaka ko lingaka te bona salela asalela mobile na ngai ngai oyo ngai lokana kombo ngai donc c'est que za ngai zolanda balobi bien ngai c'est que eza ngai ba mama tolamuka NJ4 ke yepona ko pesa bino makambo tolamuka NJ4 ye pona elamusa bino mama place olali lamuka keba ozomona yo mama maîtresse ozala kati ya ndaku mais bona leki yo na kitoko bona leki yo na propreté ozomona bona zo ya musala epa na yo na propre nyonso koleka na yo kolo ndaku mama toboyi olela toyeli bino bamakambo malamu oyo kofongola bino bamama oyo kolamusa bino mama soki oza na makambo wana ntango ozolanda biso na kati ya chaîne na biso ya 1J4 Cadence TV lamuka parti ya lelo kolala te. Et puis naebisi mama Sandrine Mbala oyo apati libondance kaka ndenge obatelaka mobile na yo koluka bonne te nayebi ke non basi ya bakongo isiti ya bantandu bango baboyaka mibali na bango balambela bango comprendre mais juste makolo lobi ma Sandrine Mbala azolia te juste makolo lobi azolia te moi somo donc balandia chaîne na biso 1J4 Cadence TV toye kolobela mingi ba mama. La patronne a donné toute sa responsabilité à sa bonne. Copé sa responsabilité na bonne eza mabete. Mais kozwa nyoso à 100% ezali pe risque ozo risque libota na yo ekende na perte ekende na kobeba. Vraiment mama yozo landa biso
tozana ka pona ko sala banalise ko pesa na batoli biloko to négliger lelo lobi to ko yango komela biso lokwa na za ko bela lokwa na zemi na kokoka ko bongisa chambre te na kokoka tela mobile na biloko te lokwa na te kaka yo zo monake na sala na te kaka to nzoto eza boye eza bien te na ko sala te mais kuna oyo tiena ndako na aza lokola meme oyo abombami atie manzaka mopanzi yo tango zo pesa responsabilité lobi abotoli pe libala na yo vraiment tozala éveillé na libala tozala ba oyo vraiment batelemi pona kosunga ba papa zawana aza toujours bébé oyo yo kolengela tango mobali atie na ndako na yo atie na ndako alobi oyo za moi si celui qui trouve une femme trouve le bonheur donc zala bonheur ya ndako na yo kengela pe batela libala na yo kozwa responsabilité non nyonso te opesa na bonne jise makolo olobi nini pona ba mama o bazolanda biso na 1J4 kadam ba mama bazolanda biso na 1J4 vraiment na pesi bino ka conseil vraiment qu'on soit bonne et ça m'a bêté vraiment qu'on soit bonne vraiment et ça m'a bêté alors toye ba bolanda exemple à maman Fanny Tamba na Paris le 14 février et que ça deux fois à Koinda tu dis que non ba mettre des cérémonies ba kozala wana lokola ba parti l'abondance ba kozala le 14 février et que ça maman na événement na kati Paris na bi que Paris et Koinda na kati Sarcelles na découvrir kuna et que ça deux fois impact ya ko sakalate na bi que non communauté congolaise nyonso presque bakozala wana na escouvrier na Sarcelles et koyinda danger balobi avec maman Fanny Tamba balobi deux fois té moi na kinsaku toujours deux fois té maman Fanny Tamba yo boyebi maman Fanny Tamba wana certes bon wana penze za biso nde bana onite to simbi c'est ça donc vraiment les 14 ko beba mabe maman Sarah pona yo tolini no ko pesa na ba mama o balanda biso basi ya mabala vraiment ozana libala na même si ba alliance même si batia alliance oza moi si oza responsable na libala na yo conseil ni no kopesa na ba maman bazana ba bonne koza na bonne eza mabete mais kopesa responsabilité non à 100% na bonne vraiment pour na yo conseil ni no kopesa ba maman en tout cas conseil on nazo pesa mingi na ba maman en tout cas to e ba ko changer kozwa bonne asunga yo na ba tasha mike za mabete ba bonne bazo ya kapena ba makambo ebele mususu azo ya tanga moni ndako akomi na ba esprit mususu donc il faut toyeba to batela libala to batela libala mususu mama nelinga na okamwa na yebi mususu mama place ovandi onaza si ozo yokangai ba mama vandi alobi zemi na ye onga zemi nanga na olingo sentir papa te yokali mama nanga zemi na olingo sentir papa te oko sentir nani siko mwasi akomola na salon omona pe zemi elingo te mama place ezwami yo lolenga mama na soko zali ezala ba jeune fille ba mama kaka jeune fille okoti déjà pe na libala okomi mama yaya batela libala ozemi moko emporter te papa za na sentir ye lisusu te mama kokaba libala te conseil nazo pesa yo bo essayer ko changer en tout cas bo changer bo luka tâche ya bonne pesa bonne bo eze ya bonne te mama ko pesa te un homme averti une femme avertie à vos deux c'est ça et puis naebi sibino moi si alalaka muta moi si alalaka muta moi ça là la muta moi ça là la muta muta kala moi ça là la muta kala ta o nyoso papa ko luka même na 1h30 na 1h12 minutes hier akomona kaka non era cheka ka temps ba moko amoni nzila pelele comprendre oyo lo bala ko personnel oyo ya jibe mpiana nzila bisengo nzila pelele donc il faut moi si alalaka mouton maman Sarah vraiment to sepeli balandia chaîne na biso 1J4 Cadence TV il y a les boss le grand visionnaire Pati Libonda c'est vraiment ba mbote mingi partout dans le monde entier biskanyo subozali kolanda biso bo s'abonner bo partager tozana ba émission o ezoleka na ya ngai moko nazoko
kosala yango na bandeko nyonso ya 1J4 toza na biso nyonso elongo tozo kosala banalize ya makambo ezokomela biso na bamabota na bafamille na bamabala tout tozo kolobela pe tozo kosala banalize tozo pesa baconseil bana mikili partout boza na monde entier soki oza na titre na yo pardon oza na thème na yo to pe sujet na yo benga na numéro eza affiché wana obengi opesi biso même histoire tokoyanola yango tokolimbola yango tokopanzela yango nteke ndenge ezalaka toujours donc tokopesa mpenza donc oza na histoire vrai omoni mpenza keno esalemela yo oyebi keno bobo obengi kaka na numéro wana nayebi keno Justin Makolo na le panthère noir mama Sandra za wana Enisa za wana tokopasola nteke topesi makambo ndenge ezalaka toujours opesi yango makambo d'abord pesa makambo zwa makambo somo donc 1J4 yepo epesela makambo donc bozwa yebino pe makambo vraiment toza sengo mingi na pesi mbote mingi na balandi ya chaîne na biso 1J4 Cadence TV bo s'abonner bo partager bo liker na pesi mbote na mama Enisa vraiment bati ya yo yango wana toza kosepela mingi na présence na ona mokola lelo mbote na o mama na Sarah pesa ba mbote na yo ngana obakisa sima. Oui, merci na balandi nyonso ya 1J4 obo izwami bino partout bozolanda biso to pesi ba mbote na pesi mbote na boss nanga le boss de tous les boss Pati Libondance Acha Mopepe donc Mopepe toujours donc na pesi mbote na balandi nyonso oya chaîne na biso na pesi mbote na José le grand caméraman José Kipembe na pesi mbote na Justin Makolo donc na pesi mbote na Maze les stratèges na pesi mbote na biso nyonso na kati ya groupe 1J4 ba mbote na bino na libota mbote belé. Ouais, pour tout pendant que ndenge ezalaka toujours to confirmer ba grand prêtre po basala Justin Makolo azala toujours mbote na mon vieux Zakari Babaswe deux fois impact ya sakalate mojalisi balobi tije zongi na ndenge o sakalate na pesi junior foot les rassembleurs titulaires na kati ya London pour la ninte na aya adios Boulantulu na kati ya Madrid to pesi papi sita original toujours na kati ya Paris balobi fondation la gloire de Paris hein oyo ya mama Fanny Tamba balobi le 14 biso nyonso na escouvrier ekozala deux fois te opesi mbwa aboyi mama Fanny Tamba la lumière de Paris na yebi keno makambo ekozala kitoko Justin Makolo balobi azoliate José Kipembe balobi azoliate alors na pesi mama Fanny mama Sandrine Mbala oyo ya Pati Libondance yo yebi kaka idéologie ndenge ezalaka la route de gaz bambote na okuna na Hollande to pesi mbote mingi na ML Mami Lubokolo bambote na bino toujours na 1J4 TV ba membre nyonso ya chaîne na biso vraiment to pesi bino bambote honorable Nzuzi Solwa bambote na belé makasi ba membre 1J4 toujours likolo merci to kuta na balasima merci.